moi so penaza bien éduqué moi so penaza souci bana na ye azana souci ndako na ye ayaka na des autres pamba te na foyer na ye moi si toujours aluka katia kimia moi si o ayaka na des autres ndako ne a moi cité faut bolandele bien aza moi cité ana besoin azonga pa ba parani ba éduquer lisusu mais moi so ba éduquer aza mwaso alingara aboma moto na kata ndako na ye aza mwaso alingara kimia toujours na kata ndako na ye mais mibale be na poto bozala mitute mibale na poto ondie bokola te boza ba bébé papa raisonnement na bino eza mkusi awa bo raisonner na bino mulai te bo luka ba problème place ba problème ezate yondo ozamo ade na muta ba problème okabara na yo te okipa kutu ndako bien te o contribuer na ndako ta malonga te mais oke na Congo oke bima boss obima na basi nyonso ya veni na bino obima na basi nyonso ya Congo likolo nango ozokosela mwasi na ndako makambu kaza ka impoli tozakoluka solution kaka pour l'intégration oeza Anita Mavita show bobosana kosabone te oeza Anita Mavita show bobosana kosabone te butalaka Anita Mavita show. Bonjour, bonsoir, mbote na bino nyonso to ba famille Europe. J'espère que vous allez bien à Bolingo Nzambe. Ngai ape nazali bien notre penzamba lola azobatela grâce. Soki ezali mbana liboso landanga kombo na ezali Anita Mavita double star. Nazali présentatrice na présentaka émission oyo ya Anita Mavita show. Please ba famille pardon awana sengara mingi aider ngai partager liker commenter s'abonner telanga moi commentaire telanga moi libonné moko esala kanga malamu yangwana emotiva ngai et pesa ngai su ba courage makasi nazonga liboso na bino ba famille na ngai na video ya lelo na ye to partager lo moko oyo esalinga pasi esepeli singa te na bite na ko garda nga morote na ya nango liboso na bino ba famille eza nini nana ndeko moko ya mwasi na solorane trop na Congo ndeko ana ebisinga ke mwana poto moko a wuti poto ake na Congo azlingiye mais azobete masolo ke ndenge za bongo yena mwasi ne bana procédure ya divorce ne milongo ebikaka mibala poto ndenge bakenda kokosa soki baki Congo ayebisi eke no basa poto bazara ben poli basa poto baba fenea do ba lazy basa poto bakipaka mibali na bango bien te yango moni mabala ya poto eumela te ekufaka pamba ba famille na ngai tina décidé ya kwa kosala video oyo po nakoki komela likambu oyo nga moko te nakoki ko garder likambu oyo nga moko te na binango po na lobi na nga moko po na yoka bien il faut na sala ngo video na ya nango epa na bino pe bosala ngo analyse bino pe bo répondre na ndenge na bino moko place boza na bana ba famille na ngai likambu epesinga pe na kanda ya kotala pourquoi mibala poto bozo changer te soki okokende Congo oke ko tricher mwasi na yo oke linga obimata na basi nyonso to na Congo eza problème na biso te mais problème na ngai na ye nango awa eza ka juste pona koloba please pardon botika ko baby sa réputation ya basi ya poto pardon basi nyonso to ya poto basi nyonso to te ya poto baza lokola basi na bino soki basi na bino bazaka ba lazy bazaka ba fenea wana basi na bino basi nyonso to te ya poto baza bongo en plus pe eloko moko na lingi na loba na lobe eloko me na répéter ngo lisusu botika ko comparer basi ya poto na basi ya Congo obi botika ko comparer biso basi ya poto na bandeko na biso obaza na Congo na esprit ya bien biso na bango tozandenge moko mode tozandenge moko te pardon biso na bango tozandenge moko te mode vie na biso ne to vivre na poto na ndenge bango ba vivre na Congo ezandenge moko te awa na poto biso tozaka na bana misala te mais na Congo bango bazaka ba boss bazaka na bana misala bazaka na bato batikilaka bango bana na bango na classe bazaka bato basalelaka bango ba wenze bazaka na bato oyo bazaka na ba chauffeur ou bien bana bango bakendaka ba classe bango moko sanke batika bango na ba classe mais biso ana poto ekendelaka bongo te
basi ya poto ba travail ka dire bandeko nanga bwana Congo so boyebi te biso na bino toza ndenge moko te na sens nini omoni biso basa poto to travail ka dire ba famille ndenge toza boye basa poto asalaka na likolo nango akipaka ndaku alambaka akipaka mobali akipaka bana atikaka bana classe azwaka bana classe abongisaka ndaku akendaka musala azwaka salaire akontribuaka na ba fartir ndaku akontribuaka na ba besoin ya ndaku omoni mwasa poto ndenge azalaka mwasa poto asalaka likolo nango aza mama na kati ya ndako alambaka akipaka mobali akipaka bana atikaka bana na classe asalaka musala ya ndako ata eza na bato musu bana poto balingana bango kosala te bavandela bango kambonga leta eza problème te mais bazalaka toujours na makambo kosala bazalaka peka balezi te baza balezi ya okesala musala koti na mondele nyongo mais bazalaka na makambo kosala po ata vai na ndako wana aza peka busy azala na makambo kosala po fatika bana classe pofo sokola bana abongisa bana suki azwa bana klasi atika bango azwa bango na classe aya alambela bango asokola bango bomo ete kazaka na mambo sala likolo nango ipe ye moko pe ndenga za bon fa kota pe na réseaux sociaux akota na TikTok asa donc musala na ye asala yangwana asala ba vidéo na ye a poster na ba réseaux sociaux na donc ezola sara ke asala quelque chose ezate ke avanda akabo banda ton asala ka eloko te bomoni siko mais siko bino bandeko na biso abase belé boza na Congo oui mususu pe bosalaka na bino mais la plupart ndenge boza bongo mibali na bino ya Congo bakipaka bino emsu na 100% ou bien 99% mibala Congo ne mtu basalelaka basi makambo nyonso to mais siko biso ana poto ekendelaka bongo te basa poto ba basi malamu baza basi oyo baedaka na kati ya ndako baza basi oyo batiaka mibali na bango poa baza basi o basunga ka mibali na bango do ba basi oyo bazo deserve bana ba basi bazo deserve respect et pas mibali na bango mais mobali soka komi na niveau alobaka n'importe quoi pona mwasi na ye mwasa poto na omone mutu na ye esalaka bien te bolimbisanga ba famille po bo compara biso na bandeko na biso ya Congo te bandeko na biso ya Congo nde baza bongo mibali na bango bakipaka bango na nyonso tu ko banda na kaleso na bango na suki na bango nyonso tu ya bango na kolia ba farti na ndako mibali nde mutu bakipaka bango mais bango bambongo na bango bazaka nango ezala pona bango moko mais siko mwasa poto te basa poto peut-être mibali mususu pe kutu bakipaka na bango te bamikipaka bango mo emsu mobala pota kipaka mwasi emsu monaka 1% pamba emsu 10% pamba nyonso te tikali mwasi aomi kipe ye moko likolo nango mwasa zo ede pe na kati ya ndako na ba fartir ndako après bolo bakena o basa poto bazake ben poli basa poto bakipaka mibali na bango bien te nana zo ko sabino nani azoko sabino bandeko nanga ke basa poto bazake ben poli bakipaka mibala bon bien te basa poto bazaka ben poli te ezaka juste basi ya poto baebi droit na bango omone loko ezo bebisa makampo parce que basa poto ba comprena ba droit na bango basa poto baebi ba droit na bango na kati ndako soki mwasi azoloba te eza mabe po ozo aider mobali na yo te soki mobali azoloba ba défaut ya mwasi te be mwasi ba défaut but ozo aider mobali wana a changer ezate mobali wana a changer ezate mobali wana ako continuer na ba bêtise nazo sala bien ko continuer na mabene po amona ngeza normal po yo loba kana yo te o complain kana yo te yango no moni yango na mwasa poto o aza mwasi mayele o aza souci ya foyer na ye aza na souci ya mobali na ye aza na souci ya bana na ye soki ya moi eloko moi ezo marcher bien te avandisaka mobali na ye ayebisaka ye vérité te papa na moni koto esimba te omoni fo esala boye fo esala boye fo esala boye mais sikoyo eza na mibali misusu oyo baza na ba comportement lokola ba papa na biso ya tanga kala na tanga mobutu ndenge babande ko abuser ba mama na biso ndenge balibande ko vivre na ba mama na biso bazaki na droit ya kolobelo côté ba mama na biso bande ko vivre kaka oui yes non na munoko na bango ezalaka te po parce que aomona ke awa soki na lobby papa mutaki para nyonso to ekosimba te
mais siko na basa poto atako to te poto salaka to zalaka na ba vérité siko ba vérité na biso echubaka mibale belé yango ba kantaka basa poto bazare ben polité basa poto bazare ben polité basa poto nde balobaka vérité basa poto nde batielaka mibali vérité likola mesa te papa obeta mabe te papa otambola mabe te papa o contribuer te papa faut sala boy il faut fouta farti il faut sala boy il faut sala boy faut sala boy faut sala boy yango lomoni ezobimisa basi ya poto ben polité basa poto bazaki ben polité bazaka pe bandeko na bino ba congolais to utaka biso na Congo to utaka biso na Congo to yaka na poto bobenga biso basa poto to botama na poto te to yako ya donc na baso pe bozoke kolinga na Congo lobi olingi etango yani akoma peka mwasa poto na akoma peka na comportement lokola biso basa poto donc yangwana botika buzoba soke oke na Congo oke kolinga na linga na yo tricher mwasi na yo linga ta Congo mobimba eza problème te mais kokende ko baby sa réputation ya basi ya poto te olobake basa poto bazaka ben poli basa poto bazaka bande ona ngai nana ngo mutazo kosa bino ke basa poto bazaka ba lazy bazaka ba fainéant bazaka ben polité basa poto bazaka ben polité bazaka ba fainéant te bazaka ba lazy te basa poto ezaka juste ba comprena ba droit na bango basa poto ba ebi ba droit na bango yango moni ba telemelaka mibali basa poto bataka makambo likola mesa mwasa poto azara na trop d'avance soka moni ke likamo zo marcher bien te avant disaka mobali aebi saka mobali vérité mais siko mibali belé ya ba congolais balingaka te mwasa lobane vérité balingaka te po bazana esprit o ba papa na biso bazaka na ngona tanga mobutu babande ko abuser ba mama na biso biso bazaka na droit ya kolobelo côté nyon surtout ezalaka ka yes oui na munoko na bango ezalaka te mais lelo moi ça poto comprendre oui naza na droit ya koboya naza pe na droit ya kondima mais mibale belé ya ba congolais balingi bongo te yango nozomona bazolo bakeno basa poto bazaka ben poli basa poto bazaka ba fainéant bazaka ba lazy basa poto bazaka ba impolité balobaka juste vérité bozo kendaka kokosa bandeko na biso basi na Congo keno basa poto ba impoli basa poto baza ba lazy yango moni mabala pote umelaka te mabala pote umelaka te ba raison monsieur zarape pona bino moko mibali bo créer ba problème yo ozana mwasi na Congo ozana mwasi na poto siko okendenge nini okebala su na Congo ndeni okebota su na Congo ndeni okebima su na mwasi musu na Congo ndenge nini siko mwasi yo tikaka soka yo kitanga koloba bimem poli en plus pe likolo nango basa poto baza ba lazy te basa poto basalaka bande wonanga Congo boyo kanga bien omoni basa poto basalaka azam mama na kata ndaku akipara ndaku alambaka abongsaka bana atika bana classe akenda ba réunion ya ba classe bana asalaka et puis na salaire na wana a contribuer na kata ndaku peut-être kutu mobali wana akipa kipete mususu apesa kama 1% musuka moi 10% esili mais moi si wana akipaka ndaku ne a contribuaka na ba fartir ya ndaku mais bino basa Congo mibali na bino basala rabino nyoso to o bino bozaka nango besoin au moins siko différent entre biso na bino donc biso na bino tozandenge mote mode de vie biso to vivre na poto na bino na bato na Congo et andenge mote bino na Congo bozabie bwana bana misala bozana ba neve bozana ba soki bana batata moi si bana ba mama kutu bana banani o bayaka ko aider bino mais biso na poto tozaka na bango te donc yango na ba famille nanga bozana Congo bokeba mibala poto bazoya kokosa bino soki bakolinga bino balinga soki bakobala bino babala bino soki bakobotsa bino babotsa bino etali moto te mais botika nde ko bebisa réputation ya basa poto ke basa poto bazake ba poli basa poto ba en tout cas boa pena mitema mabe yo ke lobake basa poto baza ba lazy donc le bake o basa poto baza ba fainéant yo sa ba ventire basa poto nde baza bo bande onanga Congo ndenge tozaka na poto boy moso mona ndeko mwasi mo ana 3 cailloux alamkaka na 6 heures abetaka 2 heures place moko boy après moi après-midi abeti sous 2 heures après moi na poko abeti sous 2 heures mais likolo nango atika ba na classe
akozonga lambi abongisi ndaku ake azwi bana atiki bana ndaku ake lisusu bu ake su na kayu mususu me muso mona mobali pa na ndaku me aboyi na kokende ozwa bana mobali aza na ye asalaki na epete jour wana a préféré kokende na ndaka ba camarade na ye ake vane na ndaka ba camarade ke na place avant na ndaku na moko aya koyede e bongo siko boloba basa poto bazake ben poli siko bino mo boye bisanga mobalo azana kata ndako azana makamba bongo azo yedete na kata ndako na bana na yemo ko tika ba na classe problème ko kende ba réunion ya classe bana problème ko kende ko zwa bana problème asala kana ega mso 3 jours ou bien 5 jours na semaine mais akosa na ndako asala kana ba weekend akosa na ndako ne ke asala kana ba weekend pona nini pona ko inviter a aider na kata ndako te a préférer a ke vane peut-être na ba salon a ke vane peut-être na banganda peut-être ke vane ba camarade Alexa pozo kima makelele na ndako na ye est-ce que ça non mobali likolo nango impoli moi ça rolinga salaire remarque moi ça rolinga lobanete papa nengo zo sala boy eza bien te tika ko sala boy abi moi si mabe mobali ko finga ka mwasi na miso ya bana ko manka ka mwasi na miso ya batu ko beta ka mwasi na miso ya batu siko boye bisangai mwasi oyo na ndenge pena ba edike pe ba parana bonga za kempolite mobala zo finga ka kanga motema mwasi wana un jour akoma ka impoli lokwa mobali wana atakangi motema sali éducation o ba parana ye ba pesa ye ke ba respectera mobali ba finga mobali te ba simba mobali na nzoto te ba famille e kozana jour moko mwasi wana a manke mobali wana ako finga mobali wana ako simba mobali wana nzoto po akoloba trop c'est trop mais mobala finga mwasi na yete jour o akofinga mwasi otra mobali nanga zala aboete mobali nanga zaka aggressive te mobali nanga finga ngati lelo finga bopwani lelo aza bopwani o meka ko comprendre te c'est que problème moko ezali c'est que likamoko ezo marcher bien te pa na ye o loko tchana se mais mwasi o mobali na ya finga ki elo sabi ke mobali nanga zaka impoli amanka kae abeta ke na miso batu na miso bana afinga ke e kozana jour moko o nzamba sala mwasi wana ako répondre ye mwasi wana a manke ye aleko bimasiko ke basa poto bazake ben poli basa poto babanga mibali na bango te ba fami mobali yango kutu akiparata mwasi na ye bien te loko ayebi mwasi na asalaka amone ngeza nango normal ke mwasi nanga akomi kipe ye moko ayebeta jour ya suka oyo amema mwasi na salon te o pena ke futela mwasi mbongo mwasi ke na salon ayebi jour nango te mais akokende na Congo ake bimana ba fille bele ke sa bubuzoba na Congo alokelo ba n'importe quoi oh non basa Congo basa poto bazaka ben poli basa poto bazaka ba fene bazaka ba lezi te bolinga na bino bosala oboko osala eza problème te mais botika kande ko baby sa réputation mobala ngokutu akiparata mwasi na yete ayebi jour asuka te asombela mwasi na eloko ya valeur ayelie obi ayebeta jour asuka te oyo apesa mwasi ne mbongo akende salon akipara mwasi na yete loko ayebi mwasi wana salaka amonyoka c'est bon mwasi na ngai akosomba na eloko azana ngo besoin ok devoir a mobali ndengo futaka ba farti na ndako ezape po kipepe mwasi ko futa farti na ndako elakisi te ke o kipe mwasi te wana eza place mususu mbongo wana eza mbongo mususu argent de poche ya mwasi ezala mususu ya ba farti na ndako ezala pe mususu mais siko mibale belo kwa bino boyebi na bino ngote bosalaka na bino ngote siko mobala bongo ba famille oke na yo pe Congo oke na oko déconner oke na oko tricher oke na yo ko bota oke na oko bala na yo bota na yo linga na yo Congo mobimba etali mutu teza problème teza vie na yo moko mais bokende ndeko bebisa réputation ya basi ya poto te bokenda ndeko kosa bandeko na biso bana poto te ke bana Congo bokenda kokosa bandeko na biso bana Congo te ke o basa poto baza ben poli baza ba feneya to ana procédure à divorce te to boy yango to boy bo bebisa réputation ya basi ya poto basi nyoso to ya poto baza bongo te en tout cas basi ya poto
baza basi o ya kobetela tolo ya kobetela bango maboko po quand même basa poto baza basi makasi basalaka ba contribuer na bandako batiaka bino mibala poto poa compare ndenge basi na bandeko na biso ya Congo baza na Congo bango basalaka mabebe ete na kati bandako na bango eza pasi eza mawa na mibala bongo ou bien na basa bongo en tout cas bolimbisanga lelo video lelo ezalaki pona ya kolobela basi te na yo lobela mibali po par rapport ndenge na soyena ndeko na ngana mwasi ana Congo mwana poto azolinga ye ndenge azolinga bébé sa réputation ya biso basa poto yango moni na yeleka mibali na koyela basi mais lelo ezaleka pona mibali bande onanga mibali il faut beau changer. Il faut beau changer. Si vous avez besoin de déconner na yo, mais botika nde ko baby sa réputation ya basi na bino ya poto. Basi ya poto bazara balezite. Kande na lobeli boso. Na ba ope basalaka na bango te balinga na bango kene musala te mende batika na bandako wana bazaka na mwamba osala nande ba osala ba video ba poster na ba réseaux sociaux na bango ezapeka musala nenga oketika ba na classe nenga zotika na ndaka azolamba azokomba ezaka musala donc aza housewife aza mama ndako base be na poto baza ba housewife donc baza basi pe na kata ndako me basala kape bakotisa mundele nyongo batika ba na te basala ka mamba belé na kati ndako mais bande on a biso belé na Congo bana bana misala o basala bo mambebe na Congo donc yangwana please makamba bo yango zo luka ba problème na ba foyer ya bato po mibali bo sala mabe ebele mibali bino mo bozo provoquer ba problème moi si ayaka na désordre moi so penaza bien éduqué moi so penaza souci bana na ye azana souci ndako na ye ayaka na désordre pamba te na foyer na ye moi si toujours aluka kata kimia moi si o ayaka na désordre ndako ne a moi cité faut bolandele bien aza moi cité ana besoin azonga pa ba parani ba éduquer lisusu mais moi so ba éduquer aza mwaso alingara aboma moto na kata ndako na ye aza mwaso alingara kimia toujours na kata ndako na ye mais mibale be na poto bozala mitute mibale na poto ondie bokola te boza ba bébé papa raisonnement na bino eza mukusi awa bo raisonner na bino mulai te bo luka ba problème place ba problème ezate yondo ozamo ade na muta ba problème okabara na yo te okipa kutu ndako bien te o contribuer na ndako ta malonga te mais oke na Congo oke bima boss obima na basi nyonso ya veni na bino obima na basi nyonso ya Congo likolo nango ozokosela mwasi na ndako makambu kaza ka impoli mobali oyo o penaza vrai Joe aza pena mobalo a se respectaka azape mobalo abangaka nzambe abangaka pe famille na ye mobali wana ata babebani na mwasa ndenge nini ata mwasa ngakomi koboya ye amona bana ata mwasa ndeni mobala jamais akomaka tina niveau ya kofinga mwasi na ye wana papa raisonner wana mère ba petit ata kutu lelo esimbite raisonner fitir raisonner fitir yo ko finga ka mwasi na yo te ko kamwa komona yo mobali penza ozo finga mwasi oyo abotela yo bana ozo finga mwasi o azalaka mwasi na yo obalaka ye atakutu obalaka ye te peut-être atakutu obalaka ye te mwasi wana azo ba risque belé na vie na ye pona ko mema zemi ya kobota ya kobimisa bana mokili mais yozo finga ye bando wana mibali vrai Joe opena noko azapena mobalo pena se respectaka azapena mobalo atanga azapena éducation et pas ba parents na ye azwa éducation na classe azwa éducation na église azapena éducation na communauté chama ko finga mwasini no matter what ata problème ngo ndenge nini akosimba mwasini na balabala te akofinga mwasini na ete mobali pe mwasi pe oaza bien éduqué o pena azwa éducation pe ba parents na ye azwa éducation na classe azwa éducation na église azwa éducation na communauté mwasi o ayebi nzambe ata ndenge nini mobala ngo esimbi te bakabwani akotikala kofinga mobali na ye na balabala te akotikala kosimba mo bien ex na ye papa ya bana na ye te na libanda mais kokamwa lelo mondo to okendela kokamwa mibali ndenge ba ofinga basi o babotela bango bana lokola bakabwana
kokama basi ebele ndenge bazofinga mibali oyo babotaka na bango azalaka mobali na ye mais lelo aza su mobali te mais kokamwa ndenge bazokofinga bandeko nanga tolinga nzambe ko tolinga nzambe na ndenga solo tolinga nzambe ndeko moko mobali tellement ozana ba photo ya mwana mwasi wana tango bobande ko sala baja papa na mama ozana ba photo na mitakala ozana ba video na okomi ko intimider yo zela na osambu sa na réseaux sociaux na kopesa ngo epa Anita Mavita show a exposer yo ndonanga ya mwasi place ozali ko bangela makambo wana te ata zana ba video na ya mutakala ko bangela ngote wana eza intimidation a intimider yo ko bangela ngote soko linga exposer yo a exposer yo mais soko moni ozana raison ya bien ya ko boya relation ya bino mibale ndeko nanga continuer na décision na yo mais soki ezango na raison moko bien te boluka bobongisa mais soki kana bino esenga te bobongisa wana etali bino moko mais ko banga te ata lobi na yo na ba photo na yo na ba video na yo na ko exposer yo ndeko nanga ndima ba exposer yo ozana pe motali boso te babimisi motakala na libanda ekoyinda kaka batu barozwa mater barolobela après wana eoleka lango mais siko ye aosala bongo intimider yo po oboya ete a intimider yo po obanga ovandaka toujours na prison wana place ya zali mais soko zobanga nde onanga okozalaka na prison wana okonyokomaka na prison wana mais soki okotisela ngo esprit olobi na motali boso te ba exposer on revivre bien. Merci bisous ma famille. Vidéo na yaki kaka na likambo na yaki na partager na bino na tongo be na pokwa lelo ya ngwana en tout cas merci. Merci na bien subande ko landa ngai Dieu notre Père nzamba lola apambola bino to mona mbasi mana vidéo na nga. Bisous bisous. Bye. One love.